Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino ba namboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ngingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bon vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Tozakoyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est à Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Mardi et là, mon abalandino sa journal, après pour la peuple mbote, nabino, tofongo, le basango nabiso, pour la sabino, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tulombo, à Sukisaki, visite officielle, na kuna, na Tanzanie, na tête à tête, oyo, azalaki na yango na homologue na ye, Dr. Samia Suluhu, Assad, Badeta, et l'on a hérité, mapidemi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sukisaki visite officielle na ye na République Unie ya Tanzanie na masolo oyo azalaki na yango elongo na homologue na ye Dr. Samia Suluhu Hassan oyo ezalaki organisé na State House ya Kizimkazi na Zanzibar mardi 18 août 2026. Bokutani oyo etelisi ba des chefs d'État bayeba na kotalisa volonté commune na bango ya ko renforcer ba relation bilatérale pe coopération liboso ya ba enjeux pe ba défis régionaux sur le plan économique. Ba discussion na bango balobelaki redynamisation ya commission permanente mixte oyo est mis en place na partenariat stratégique. Ba chef d'État mibale ba officialiser cadre moko ya coopération technique oyo ezali accès na gestion ya ba minéraux critiques, partage de la donnée géologique stratégique, et évaluation technique et opportunités énergétiques mutuellement bénéfiques dans le secteur y a pétrole et gaz naturel. Pour désenclaver la zone économique et fluidifier les échanges commerciaux, la discussion est portée qui peine la modernisation, il y a infrastructure, il y a transport, oyo ezali bongo ya moulaï loko la corridor central, effort oyo ya connectivité multimodale, ezali kosangisa réhabilitation de infrastructure portuaire Dar es Salaam, Kigoma, Kalemi, pour un renforcement de transport la Kistre, PLSSO, interconnexion ferroviaire progressive, puis déploiement y a dorsal, de transfrontalière, puis à fibre optique. Sur le plan sécuritaire, des chefs d'État Talisi Boyo Kanabango, entre Tanzanie à Talisi attachement naye, na souveraineté et intégrité territoriale et RDC, liboso y a situation sécuritaire na Est. Des chefs d'État exiger respect immédiat y a droit international. Mingi Nanzela y a retrait à force étrangère, parce que ce serait hostilité. Bango Talisi confiance na processus de paix à Washington, paix à Doha, boye sensible à défi humanitaire, présidente tanzanienne y a garantir déploiement et assistance sanitaire, il y a urgence, mingi nassine, il y a solidarité, il y a peuple, il y a République démocratique du Congo, liboso, il y a épidémie, il y a Ebola, et à Talisi disponibilité, il y a Mbokanaye, pour na comme aide nécessaire, République unie à Tanzanie et Longona République démocratique du
Congo va décider kotambola ensemble kokolisa coopération bilatérale. Boye chef d'État alobi atiki Tanzanie na esengo pe a promettre avenir moko ya malonga pour la coopération entre bamboka nyonso mibale. Na suka point de presse et salimaki pour na clôturer troisième officiel ya visite officielle ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Tanzanie. Le personnel administratif de l'Assemblée nationale va déposer une pétition mardi 18 août contre le secrétaire général Nabango. La pétition Oyo est qui déposé dans le bureau du président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara. Héritier Mapinde, mais Azaki Kuna na compte info Linga. Personnel administratif y a Assemblée nationale va déposer qui mardi pétition auprès du président y a Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara na base de l'article 27 de la Constitution Oyo ezali ko consacrer droit na pétition vers 13h président y a comité syndical y a crise Joël Kaïj Moutombe a salaki lecture y a pétition libossé ba professionnel y a média avant dépôt na yango accompagné na ba cadre et belé pe ba agent ba pétitionnaire bazali ko dénoncer gestion moko jugé mabe ya prime permanente omission ya ba agent ebelé oyo bazali éligible pe non respect ya mise à la retraite notifiée et pas ya ministère ya fonction publique. Constitution ezali ko fixer sei moko te pona ba signature ba initiateur bango ba mipesa ki objectif ya kosangisa au moins 1/10 ya effectif administratif bango bazwa ki yango pe tiers ya ba signature mobilisation et salemaki et telisipe elobi ezali signe ya ba agent ebelé oyo ba décider kolongola kobanga pe ko s'engager contre ba antivaleur oyo ezali dénoncer na niveau ya administration ya Assemblée nationale. Pétition Oyo ezali ko viser suspension préventive ya secrétaire général Nabango le temps enquête eye bana kozala mené et pas ya ba service compétent soki makambo oyo bazali koloba et monani ba pétitionnaire bazali ko senga ba mesure appropriée eye bana kozwama kino na révocation ya secrétaire général Nabango. Rendez-vous ezwami mercredi 19 août pour na kokotisa yango pe pétition auprès ya vice premier ministre ministre ya fonction publique ba pétitionnaire va s'adresser à président ya Assemblée nationale et pas y avait pem ba pétitionnaire bazali kozela pour na bayeba implication ya ba autorité nyonso mibale n'examen ya makambo nyonso oyo bazali ko dénoncer ba pétitionnaire bazali déterminé kokende kino na suka ya démarche na bango oyo bazali kozela ba suite moko concrète et pas ya ba autorité compétente. Le top manager Junior Matamelanga, DG, il y a Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Azalaki Yemoko, présent mardi 18 août 2026, na salle Marcel Liaou, il y a cours de cassation, il y a grand-messe, il y a sensibilisation, lancement, il y a immatriculation, il y a au magistrat Bolanda. Pas de détail. Tshilombo qui a initié cette réforme. Mardi 18 août 2026, na salle Marcel Yaou, il y a cours de cassation, mo bangé na activité oyo, et même collaboration entre Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, na Conseil supérieur de la magistrature, depuis Ebandeli. Il y a prise en charge, il y a prestation sociale, il y a magistrat na Sensap na octobre 2024, na Bosenga, il y a Conseil supérieur de la magistrature, des directeurs généraux, il y a Sensap, Namboka, Junior Matamelanga, le top manager, a sensibilisé qui au magistrat n'a bien fondé. Il y a intégration, na régime, il y a sécurité sociale, oh ezali géré na caisse, Peli Soussou, a rappelé, par disposition pertinente, il y a loi numéro 22/031, oh ezala ka promulgué le 15 juillet 2022 et Pagné Moko, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien plus, directeur général a memi mokumba ya gouvernance ya caisse na système na ya contrôle interne gestion ya ba risque peli sous système na ya management ya qualité oyo babengi yango ISO 9001 temps fort ya mibale na bokutani oyo ezalaki ba échange oyo et succédé exposé technique peli sous lancement ya immatriculation ya ba au magistrat pe processus oyo et kolandama durant
durant quelques jours awa na lie ya activité bosimba ke nyonso ezalaki organisé sur instruction ya autorité de tutelle ya Sensap oyo ezali bongo ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa. Activité oyo et connaîtra qui participation massive ya crème ya magistrature na occurrence ya bureau ya conseil supérieur ya magistrature. Évangéliste itinérant honorable Norombungu azalaki week-end eleki na temple ya communauté la racine invisible pour na ko assister na kitu ya clôture ya conférence pe action évangélique oyo ebandaki depuis mokolo ya mercredi 12 août 2026 la Dilandu Héritier Mapinemba accompagna qui est Évangéliste itinérant, son excellence, Nerombungu akitaki dimanche leki na siège ya communauté la racine invisible oyo ezwami na avenue Nzelza Landu na quartier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na commune ya Kisenso wapi pai responsable ya église oyo évêque Daniel Nzita abengisaki ye pona ko assister na culte ya clôture ya croisade oyo esalimaki banda mokolo ya mercredi eleki célébration oyo ezalaki libaku munene pona mfuma banga moyo pona ko soutenir basali ya Nzambe oyo bayaki na culte pe na suka na yango ndenge amesana son excellence Nerombungu akominiaki elongo na ba fidèle ya racine invisible mwa gâteau PJ ya komela ezangaki te pona moto nyonso évêque Daniel Nzita pe apôtre Claude Mulenda oyo asukisaki mate ya croisade oyo basepelaki makasi na ndenge elekai kitoko pona lokumu ya Nzambe pe ba remerciaki l'homme du peuple son excellence Nerombungu pona geste oyo asalaki en faveur ya ba pasteur biso tozali basali ya Nzambe tobengamaki na milulu monene oyo mosali ya Nzambe évêque Daniel Nzita ebaki na kobongisa na tongo ebandaki kozala ba conférence pona basali ya Nzambe pe na pokwa zaki croisade pona liboto na Nzambe lelo to silisi croisade Nzambe asalisi biso nyonso leki malamu ebongo na nyonso wana eloko to sepeli susu makasi ezeli komona présence ya Excellence Nerombungu bosimba pe boyebaki ba prière et intercession louange nyonso etokaki na croisade oyo ancien député national pe vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa azalaki accompagné na délégation munene ya ba membre ya bureau politique na ye en tout cas bato nyonso basepelaki na présence ya mfuma banga moyo oyo na clôture ya milulu oyo pe basengaki na tata Nzambe akoba kopambola ye po ete akoba toujours ko soutenir misala ya nkolo pe basali na ye. Pasteur Dieu merci Mutombo azalaki mardi 18 août 2026 troisième intervenant il y a quatrième édition il y a grande fête de juifs na organisé kuna la communauté des assemblées chrétiennes voici l'homme oyo ebandaki depuis dimanche 16 août Stéphanas Kande Francis Kanzalo Koka héritier Mapinde. Quatrième, il y a quatrième édition, Oyo Ezali Futuis était là, notre frère ne serait pas mort. Jean chapitre 11, verset 21, Kassi, pasteur Dieu merci Mutombo, Azalaki na responsabilité ya kolobela, je suis la résurrection et la vie, selon Jean chapitre 11, verset 23 à 26. Motei alobaki na bana na Nzambe boye, Jésus-Christ azalaki ko répondre na Marthe, sœur ya Lazare, Keye azali lisekwa pe bo moitope résurrection et la vie. Boili kambo oyo Yesu azalaki prêt ya kosala yango sur le champ, Marthe azalaki komema yango na futur moko ya molai. Alors que Jésus-Christ azalaki prêt pour na ko répondre na ba question ya vie na ngonga wana kaka. Soki ozana Yesu kati na yo, yebake ozana vie kati na yo. Boyi ndenge Dieu merci Mutombo le pasteur atalisaki. Motei alobeli des choses na phrase oyo, je suis d'abord la résurrection pe azali vie. Pour moi na Nzambe akoma complet, il faut ba phrase oyo nyonso mibale ezala ensemble. Na verset 44 ya chapitre 11 orateur atalisi liseko ya Lazare ndenge esalimaki. Yesu a utilisaki voix na ye pe abengaki Lazare mowei abimaki na nkunda kasi enveloppé na ba bande. Yesu apesaki ba ikol na ye ordre ba de lui motei alobi que Jésus nde azalaka toujours auteur ya appel na biso kasi processus ya délivrance
nyonso apesaka yango na maboko ya basali na ye. Na Matthieu chapitre 28 verset 1, Jésus-Christ asekwaki na corps moko glorifié différent na oya Lazare. Pasteur Dieu merci Mutombo atalisaki en détail ndenge résurrection ya Jésus-Christ et salemaki. Boye kutu Pierre akutaki ba bande bien arrangée. Boye mingi bazali kosalela nzambe kasi lelo ba efe ya kufa mingi nanu balongoli yango te ba bande ya kufa ezali nanu epai na bango talatina bazali kokoka vie chrétienne te. Gloire ya nzambe evandi na bilamba ya sika oyo moto azali kolata après résurrection. Lazare azalaki intronisé na vie pe bato oyo bayebaki ye bakomaki kobeta masolo ya sika po na ye. Temps fort ya prière esalemaki epai ya ye moko oto ya milulu. Pasteur François Mutombo, voici l'homme. Bongo na suka, Pasteur Dieu merci Mutombo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Le belé makamotali résurrection pévi. Le sait pas bomo. Monique discussion Jésus a salaki na Marc. Les alaki autour ya bomo pour le film. Marc azoka ni sete la malamu il faut que c'est la tango de faire le monde autour de la guerre. Mais Yesu azota lisaye kengana za liseko lelo ena za bomo lelo. Totali sivi ya Lazare bolenge nini sepoti mais atikali ya kolingama na bilamba ya bawe. Il faut sima ya kuma na monde ya bawe pour ça la libérer na bilamba pe ya loi où ils allaient pour maintenir son esclavage. Ta vie est réelle. Pour vous vivre en Golelo avec Jésus. Son Christ a zala avec sa bomonayo. Pour comme il Dieu va te libérer de la pauvreté, des situations passées, de la honte, de la malédiction d'Égypte, pour qu'on vive le peu maintenant. Midi en prière, Nabokandemia, révérend pasteur de Delandou, Bazako Koba, Milulu Nabango ya Minene, ya 21 jours, Oyo Babengi Yango Batizo, Fayaboye Bake Clôture Nango Eko Salema, vendredi 21 août, samedi 22 août, dimanche 23 août, Kuna na Esplanade, ya Stade de Martyr, Bouna Nabokandemia. Midi en prière, et bengisi bana na nzambe na milulu minene ya 21 jours oyo babengi yango baptizo fire ngonga kitoko moma ya elengi oyo bana na nzambe basanganaka autour ya kokila pe ya mabondeli 21 jours ya mabondeli oyo ekosangisa basali na nzambe yangu ya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi tozali bongo la pasteur Joël Kabasele, pasteur Ken Luamba, docteur Job Mukadi, Tozana apôtre Levi Kongolo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, pasteur Raf Kaseya, pasteur Toti Mbengela, pasteur Michel Opusa, P. Otia Milulu et Zali Moko, révérend pasteur Dede Landou, Botuni Nanini, baptizo fire et bandaki déjà lundi 3 août, pe clôture Nango et Kosalema, na esplanade ya Stade de Martyr pendant 3 jours, Totangi, Mokolo ya vendredi 21, Kino dimanche 23 août 2026, Nangonga ya 15h30, Kino 20h, baptizo fire Oyo, et Zali na ba particularité ebele, ya liboso, et Zana 3 vacations, Totangi, na 5h45, Kino 7h15, uniquement sur Facebook et YouTube, Nangonga ya 11h20, Kino 13h juste, Boko Zoyango na midi en prière, Nandela ya Facebook, YouTube, Majabu TV, P Radio Kin 24h, et Bongo na 16h, Kino 19h30, et Zako Yinda Mabe, na siège général, ya mission apostolique Golgotha, Oyo Ezwami na avenue Lopori numéro 87, na commune ya Kasavubu, rond-point qui pointa, clôture ya baptizo fire, ya Ane Oyo, et Kosalema, na esplanade ya Stade de Martyr pendant 3 jours, Totangi, Mokolo ya vendredi 21, Kino dimanche 23 août 2026, Nangonga ya 15h30, Kuna Tokozala, na basali na nzambe lokola, Dr Job Mukadi, Peye Moko, pasteur Dede Landou, Boya ebele moto, eza kopela, Satana za kozika, na ndenge ya kosakana te, baptizo fire, bonganga na nzambe, eleki bonganga ya kisi, il faut eyebana, boye ibolamu. Pona ane
académique 2026-2027, école d'informatique de finance et IFI na mopuse et fongoli déjà ba porte na et fongoli déjà ba porte na yango kuta bango kuna na commune ya Gombe na avenue Church ndenge Christian Kangebe na pesi bino ba détail. Eloko ya somo oyo ba congolais babandaki kozela yango yo école informatique de finance EIFI yango ezali ko former ba cadre ya ndenge na domaine ya informatique yoka et fongoli ba porte na yango pona ba inscription académique ya année 2026-2027 yo mutu outi kozwa diplôme kaka sikoyo to pe ozwa diplôme kalatango ya ba flama yebakete awa babosani yote place ezali pona yo yaka kozwa vraie formation na informatique na cycle ya licence topé na cycle ya master yango yo efandisi idéologie awa pona kopesa yo formation ndenge esengeli école informatique de finance oyo eza na ba filière lokola informatique de gestion, mention, analyse, programmation et conception des systèmes. Lisusu, côté yaba génie informatique, kuna pe bazali na mention réseau informatique. Welisa, yaka koza formation ya kitoko, po awa, soki aussi ici, désormais, cadre na société pour école informatique de finance EIFI ezali ko existé depuis plus de 50 ans ezali mukete 5 décennies mokoka et fandisa idéologie na kati ya mboka oyo pe ezali ko bimisa ba informaticien ya ndenge na ndenge awa na kati ya société surtout na kati ya République démocratique du Congo engaye ko buka na te yoka boya ebele na école informatique des finances bilenge ba o bazwi ma plombe sika bilenge ba o bazwa ma plombe kala ba papa ba mama boya na école informatique des finances mokili ya lelo ekomi village planétaire mokili ya lelo ekomi informatisé sans informatique tozotikala na sima yango tobengi bino connaissance et akana mbula te koyekola et akana acheter ba papa ba mama boya ko s'inscrire na école informatique de finance pour lisolo ya kotanga eza lisolo bolingo eza kana acheter boya ebele efi efongoli ba porte nango pour na inscription boya la biso ka ba diplôme na bino ya kala pona bo s'inscrire en tout cas tozoze la bino boya ebele otuninga école ezali wapi zwa papier comment et zwa mina adresse oyo avenue Chachi numéro 27 na commune ya Gombe référence kaka mausolée ya Laurent Désiré Kabila musée na kati ya Degerade pene na Banque Centrale du Congo au pusani mukie fonction publique ndeko nanga ozamo bimba ça par réforme on a mis en place et puis moi leadership na ebike na kuti service boye na sabo pour na tombolango nalingi nazongisa école informatique ya finance ndenge ezalaka kala première institution ya informatique ya République démocratique du Congo école informatique de finance oyo EIFI ezala de vacation oyo ezali ko pesa ba cours awa oyo ya tongo ekobanda 8h30 kino 15h30 pona jour peba oyo bazali batu ya misala mingi ya kotanga na tongo ezali te kobuka na te vacation soir pe ezali de 16h juste à 20h juste ngingo ozamo bimba na école informatique de finance EIFI ozali koyekola na esprit ya ba cadre kobuka na te awa soki obimi ozamo konzi na société munene pe ozali mutu oyo kozanga poste te na entreprise po ba étudiant na bango to ba lauréat na bango ba wele laka bango na ba entreprise publique na ndenge ya kosakana te kobuka na te mwana ya Congo mwana ya Kinshasa moko ya ba école ya minene oyo ezali na expérience yango yo EIFI ezali ko former bana kitoko yo papa yo mama yo jeune oyo uti kozwa diplôme sikoyo yebaka endroit ya kitoko to établissement ya malonga oyo ko pesa yo valeur pe lokumu na société ezali nde école informatique de finance EIFI oyo efandisi idéologie awa na ville ya Kinshasa pe ezali ko pesa formation na ndenge elongo bani kimambangu po ozwa déjà inscription na yo pe tangu kaka rentrée académique ezali ko salema yo za mobimba avec formation ya qualité supérieure oyo ko pesa yo valeur na société ozala très utile non quémandeur d'emploi kasi créateur d'emploi kaka ndenge bango mo balobaka te oui. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse a commencé bongo ba vol direct ya Kinshasa loin de détail na Michael Bustoto. Bondia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bona bino bana mboka ba Congolais na Bangolais nyoso
pour na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire CAA comme kokenda Angola dit à partir le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoka programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. CAA, alobi sampe pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwami, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. CA, Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, la inscription est à Kokoba, c'est Kokoba pour la Itemat, Binza, Delvo, Francis, Kanza, Loko, Stéphane Skandi. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, Itemati Binza na Mokuse et Bandie. Yoka, Itemati Binza et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique yandenge na ndenge, oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur, awa na Kinshasa, formation technique na niveau ya humanité, ezalaka kaka awa na Itemati Binza et Dapia Insta, kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne, par section ezali boye, aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupé couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, fait des études ya Itemati Binza, lui Kabangu à lobby. Alors, avec système Oya Sikatozana ya réforme, Oyo Telongoli Banana approche par compétence, Balakisi, Batindi Sotoko, ce qu'on approche par situation. Oyo Linko le Banini. Et ça, le cola, Oyo Tozana Golona supérieur, Tozana ba étudiant basé sur le système LMD. C'est-à-dire, à niveau secondaire, l'État peut amener un système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba tobandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de la méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être ezaka Itemati na école moko c'est-à-dire ezeku sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala Itemati Binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona Sete Mitonga apengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre Itemati Binza basi nyonso oyo ozala na ndako ozo kotraîner boya na Itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ba fille nyonso oyo bolinga na technique oyo bozala pour ça bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que tout kana rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama pour le cas déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité Itemat kuta yango na avenue Mété 7 numéro 1
quartier Congo, la commune Yangalema, référence entre météo Kunda na Delfo. Plan comité nécrologique moko awa bolanda ya tournango. Oh. famille dilubenzi baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga mpe bayeba na bango nyonso liwa ya papa koko mpe ndeko na bango dilubenzi ntoto Jonathan alias Maître John ye akufaki depuis le 9 août 2026 na hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke na nsima ya bokono ya tango mokuse na âge ya 79 ans. Boye programme ya matanga ezali boye vendredi 21 août 2026 nde veillée mortuaire ekosalema na école babengi foyer na quartier 3 na commune ya Njili. Samedi 22 août 2026 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke pona exposition na espace foyer na Njili quartier 3. Bongo na sima bokundami ekosalema na cimetière ya Njili brasserie na commune ya Mongafula Kiboto. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Dilubenzi ntoto Jonathan alias Maître John. Pananga natalisi kiburi tokomona na lisusu papa. Mokanda na nzambe lobete. Liwa ezali liwa te. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. En tout cas, info lingala journal à peuple pour la peuple yango et comme na suka merci mingi na Christian Kangebeni oyo azalaki na sima caméra montage et simba maki na Christian Kangebeni pe Francis Kanza loko ka journal à peuple pour la peuple ça ka supervisé et pas hérité ma pine bande ko potika na malam au revoir. Bondia Angola Rwanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourre pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Us Mundu d'Angola, Us Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est à Mfumu. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, Kende Kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.